Merci bandeko na zuita ya ko répondre bino na moi vidéo parce que pona landa bino moko na moko ndenge bozo benga ngai moko na moko ndenge bozo tindela nga ba vidéo ta ezalité na na sala moi vidéo mukepe na panza po bo zo ba précision sur yango. Effectivement tout mona ki biso nyonso ndenge ndeko na biso Israël Mutombo alias Ndeko Sango oyo alekaki l'émission na ye apesate barai moko Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Merci bandeko na zuita ya ko répondre bino na moi vidéo parce que pona landa bino moko na moko ndenge bozo benga ngai moko na moko ndenge bozo tindela nga ba vidéo ta ezalité na na sala moi vidéo mukepe na panza po bo zo ba précision sur yango. Effectivement tout mona ki biso nyonso ndenge ndeko na biso Israël Mutombo alias Ndeko Sango oyo alekaki l'émission na ye apesate barai moko boye bazo sala na basaki et tout ça. Mais regret ezali que ndeko Israël Mutombo azwaki formation na ye ya journalisme et pas ya canal Kin télévision ezali chaîne ya Bemba. Je me souviens à cette époque-là, bandai ko bundame makasi poke aleka na émission kiosque. Bandai ko boela ye réseau yo bandai ko boela ye ayebi yango moko na ko loba ngote parce que biso te respecta kabatu. To yebi que moto a une formation de base. Ya musala ya kozala journaliste et là liboso bateya ka bango que mission journaliste ezali ko récolter information ko traiter yango et puis ko former yango. Mais ce qui est dans la vidéo, à la xika ka ba vidéo. Et puis la vidéo na joaki yango wapite, ils allaient filmer quand et puis les sikani na epsi bino ngote. C'est ce qui prouve que ils le kuta. Le quoi les le kuta. Pourquoi azonga à cause de la ministère du transport Makambo. Et là on dit nazali ko viser. Il fallait un sabato na mukuse que te filmer ba image wana na Kasangulu ou na Kinshasa ou na Matete ou bona balobi loko mokote ba image wana toyebi yango wate parce que biso toyebi ke misala ya rai ezali ko salema sikoyo avaba la se misala ezali ko salema misala oyo ba inauguraki très po bana musala na yango. Mais pourquoi le monsieur a mis se précipiter? C'est ce qui prouve que formation à Zoaki na canal Kin télévision ezalaki malamu te. Yango to monaki même faiblesse ezalaki na ngotango ezalaki infirmier et landi pe na musana ya journaliste parce que azana difficulté ya ko pesa ba information ezali fiable. Pour le baka comment et où azana difficulté ko démontrer la bilokona. Heureusement que ba Congolais bazali très vigilant. Bolanda Kin de ko wana na zonga moi simba. Un incident il est salé à l'aéroport n'a vu un chef de l'État c'est toujours lui Israël Mutombo alias Sango Mutamota qui au créneau n'a pas tenu mon sous-so bazali ba abonné quelque part mais révélation on a reçu la bino foboyeba ndebo ko situer sikani mi yazali RVA ezalaka na deux ministères à tutelle les ministère de transport na ministère à portefeuille. Mais na makambo wana nyonso Israël Mutombo na bakoliti na ye batangaka ministère moko ezali ministère ya transport kombo ya ministre moko ezali Bemba batangaki kombo ya ministère ya portefeuille te batangaki ni kombo ya ministre aussi ya portefeuille te or bango mibale baza ba ministre ya tutelle. Admettons que ces gens qui solo bango balé bazali ba responsable. Pourquoi autant ngaka moko ko bomba mususu? Bino ba kongole buyeba. Et la preuve est là. DG ya RVA ba suspendre. Muta suspendre ezali ministre ya transporteur ezali ministre ya portefeuille. Pona ko laksa bino que il fait partie na tutelle ya RVA. Pourquoi Israël Mutombo ezalika kombo ya Bemba? Pourquoi ezalika kombo ya ministère ya transport? Et pourquoi pas ministère? Et pourquoi pas kombo ya ministère ya portefeuille?
ba liboso ya mwana to yenga makambo ya rail au tuko lubawana. Quand on parle de rail toujours mona on attra aussi même chose azala ministère titel mi balé eza ministère transport na ministère portefeuille mais mission ya sali est compétent kaka bemba est compétent kaka ministère ya transport mais ministère ya portefeuille atangité comme un ministère ya portefeuille atangité. Pourquoi deux poids deux mesures? Donc nazolo bela bino bongo pour comprendre que ndeko wana azali wapi. Il est vrai que mission na yango wana ko sala bato mabe bakuba diabolisation ko kosela bato makambo et na ko sala bino ba bengi ba révélation troublante na corporation na bango ba journaliste bien que la cotise kuna ça a présenté ba document mais azali toujours émettre de quoi na corporation ba journaliste azali émettre ezali na baninga mosusu ba journaliste oyo Israël mutombo abotisa bango ba fausse basi na bango ba fausse couche pona ko kangisa baninga naye bakozana ya wa pa bengi service bakangi bango banyekoli bango ba mosusu ba perda bana Quand le diable essaye de m'intimider. Bandeko awa nazali liboso ya tableau oyo bokotuna ngai eza nini au juste ezali bobele trace schématique de la ligne principale chemin de fer Matadi Kinshasa, c'est-à-dire awa tokomona schématiquement ndenge chemin de fer na biso euti Matadi ti ekomi na Kinshasa. Entre Matadi et Kinshasa ezana bagare rebelle ya quarantaine de gares oyo ezali na nzela na bambrachement oyo ezalaka kaka ndenge boza komona boye. Donc à partir ya Matadi tobengaka yango point kilométrique 0. Alors si na Kinshasa kaka ndenge boza komona na tableau oyo na Kin Est ezali nde gare centrale point kilométrique nango ezali 365.278 km. Kaka ndenge boza komona boye yango nde trace schématique ya ligne ferroviaire Kinshasa Matadi. Botondi mingi bosabone na page na biso pour être bozala informé en temps réel. Merci beaucoup. Plus de 120 000 sacs de ciment sont attendus d'ici juillet prochain à Kisangani, chef-lieu dans la province de Tshopo. Cette cargaison, acheminée par la société PPC Barnes RDC, vise à répondre à la flambée des prix du ciment dans la province. Mbote na bakongomani, mbote misusu na bandeko nyonso balandaka biso, bozalaka ebele ntango nyonso bapartageaka bilili ya maye bazali kosalema na matin mpe bomanifestaka bolingo na bino mpona chemin de fer wana nazali kotalisa bino
tram composé na ba voiture ebele oyo emenaka bakilien uta Kasangulu ti na gare centrale kaka nde bozomona tozali na gare centrale ya Kinshasa. okoremarke bagram eza ebele wana eza oyo ekobanda kosala ba train express oyo ekobanda kosala ba plan urbain ligne ya Tchangu oyo bazali kobongisa rail mpe ekosilaka na mingi te mpo eservir bana Tchangu oza na assurance kala mingi te ezozonga. Bote na bakongoma nyonso balandaka biso totongi bino se botongi mpo ete bozalaka wana ntango nyonso totiaka bilili ya mayema ezali kosala na kompani na bino Onatra. Alors kaka nde bozomona na bilili toza kaka na gare centrale ya Onatra wana train urbain oyo ezalaka nini ya Kasangulu euti kokota na ntongo ya lelo nde bozali komona bakongomani bazali kokita baza na esengo parceke bauti kolema bandako na bango bakomi na ville wapi bisika bakendaka kosala misala na bango ya koluka mbongo alors te bakometa bambouteillage te nini te bakongomani bazali na esengo mingi yango tozali kobwaka mbela na gouvernement ya république ameka lisusu kotia maboko koleka na misala ya Onatra de sorte que kompani oyo esepelisa bakongomani emeka koameliore misala na yango toyosala bakongomani nyonso te bazala na kimia misala ya train ezali kosalema na lombangu de sorte que kapasité ya mosala ekoma lisusu ebele koleka kandi moza komona bakongole bazali kokita na esengo nyonso amondre ko alongo mosika akomi na mosala na ye totoni bakonzi ya Onatra DG Martin Lukusa na baoyo ya ye nyonso mwande ezalaka. Gare centrale, direction gare centrale. Métro, Akin. Bongo, bongo nemboka, bongo, bakoko. Monsieur le directeur général, vous revenez d'une randonnée ferroviaire au Congo central. Quelle lecture faites-vous de cette itinérance? Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux puisque depuis la nuit des temps, depuis que notre pays est indépendant, c'est la première fois que nous avons un gouvernement, en commençant par les chefs de l'État, jusque la première ministre, le vice-premier ministre des Transports et tous les gouvernements soutiennent la relance du chemin de fer. Notre lecture est que nous avons relevé un défi incommensurable avec tous les ravins qu'il y avait sur ce chemin de fer-là. Et que les trains passent aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de grandiose. Mais, j'insiste et je suis, ce n'est pas assez. Nous devons renforcer ce chemin de fer-là. Toute la superstructure est à refaire. Ce chemin de fer a plus de 100 ans. Il faut qu'on refasse. Mais nous savons que nous avons des difficultés dans notre pays, vous savez. Nous sommes agressés politiquement, nous sommes agressés avec les armes. On va aller avec les moyens que dispose le gouvernement aujourd'hui, progressivement, brindille par brindille,
pour que Kinshasa Matadi, d'ici fin décembre, soit sûr. Voilà. Et quel est le message que vous lancez aux usagers ferroviaires pour l'appropriation de ces vastes projets? D'abord, je commence par les citoyens qui veulent prendre le chemin de fer pour aller à Matadi Kinshasa. Qu'ils n'écoutent pas les montages qui se font dans les réseaux sociaux. Voilà, le train là est passé. Nous venons de battre le Congo central. C'est sûr, le seul moyen de transport sûr à travers le monde, c'est le chemin de fer. Banakini, Bobang la biote, prenez le train. Le Nzela, où il y a Massina, où il y a des sacs. Les sacs, ils allaient pour accompagner à niveau et à chemin de fer. Après, il y a des ingénieurs. Il y a des bétons, il y a des bango, il y a des bango, il y a des bango, il y a les sacs, c'est normal pour te passer à un niveau où l'ingénieur Baya balanda kosala misala batia babete na bango ndenge basala kawana naza économiste naza ingénieur te mais basak bazomona wana ezali fo epesa chemin de fer niveau nango normal au train aza na baexigence koleka bamode de transport nyonso akoye amonter na 10 degrés 5 degrés 7 degrés tokotia baniveau et puis tobandi kosala misala baoyo baza ba image déjà ya lelo nous sommes le 23 non oui baoyo baza image ya lelo bakopesa bango bamonake misala oyo eza kosalema na nzela ya changu eza misala ya mikite eza misala ya mbongo ebele. Merci. Merci beaucoup. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.